Ngayo na M la Grâce TV. Na ke musika te. Ozo lukanga wapi? Donc abonnez-vous massivement. Tozawana déjà pour Nabino, Bokolanda biso na ba acoustique ya boy. Okozwango wapi? Vraiment, Toyo Bisabino est dans la chaîne à YouTube. Et dans la chaîne Moro et na ba moto nango. Donc chaîne M la Grâce TV. Donc Tozo Sengabino bo s'abonner vraiment mingi. Sur Monica lien na web email partager yango. Vraiment sur lingo zobiso na ba chaîne net c'est M la Grâce TV. On va frère Glody Kumbo ba nouvelle belé à Kitoko. Batamine ba nouvelle moro ya bien. Yana M la Grâce TV. Est-ce que son abiso Maraville et à d'autres travail vraiment Kitoko vraiment Kitoko. M la Grâce TV. M la Grâce TV. Shalom, salut à tous les abonnés de notre chaîne M la Grâce TV. La patronne à merveille mise la gracieuse a PC Bino merci pour l'abonnement na Bino pour l'attention particulière pour ça na katia chaîne M la Grâce TV. Merci na mon patrocinador Soka Ndima qui quand même côté l'émissa chaîne Lalaki merci Babi Maître Boss le Canadien pur Maître Boss Zé Azaria Bapoma Zé Azaria Bapoma mon patrocinador vraiment officiel mon boss officiel na katia chaîne Oya M la Grâce TV merci na ya gigi pour na image qui toko zo sa la biso na katia chaîne Oyo vraiment coup de chapeau mon yaya de moi mon grand frère qui toko makasi merci na monté manayo Niclette pour na ba conseil bola mon minga zo sa la biso vraiment maison Oyo bozo mona tozo continuer ko sa la émission na biso ya instant acoustique to pesi merci na casa Zola Pro pour na vraiment en collaboration pour na initiative bozo continuer ko soutenir biso pour na studio Oya malamu ingénieur de son Papi Kazika merci pour na musala malamu lelo to yambeli bino vraiment invité spécial na deuxième tranche ya émission Oyo deuxième épisode ya émission Oyo to yambeli bino moi na tike bino na kata suspense moi na il y a notre frère Guillaume Mizwa donc Glody Kumbo oyo ayebanyaza awana Angola tozana elelo na plateau na biso tokomeka quand même kosolola na moi mokelo yembo ebele kaka na système ya instant acoustique tozana na plateau nazo mema bino vraiment poto solana ye merci allons-y. Nazwana ngango luteo ya kobutama mwana ya mokonzi nazwa pengo luteo ya kokola na fami ya mbongonga nazwa kaka ngolu ya koyeba nzambe na bomo lokola nga na yebi yo konde osimbi bozu nyonso tika nakangama na nzambe oyo asalaka na tango na ye na tango na ye nazwa na ngango luteo ya kobotama mwana ya mokonzi nazwa pengo luteo nakolata na famille ya baministre nazwa pengo luteo nakolata na famille ya bapresident kasi nazwa kaka ngolu ya koyeba nzambe na bomo lokola nga na yebi yo nde osimbi bozu nyonso tika nakangama na nzambe oyo asalaka na tango na ye na tango na ye na tango na ye batia tembe na yo Yesu basuka lelo na kati ya kunda batia tembe na nzambe oyo basuka na kati ya kunda poyo zali nzambe obongwani te o libanga na bikeke nzambe mozalisi ya makambo aseko nataleli yo nakoyoka soni te yango nalobi motema na ngai elikia na ngai ezali se makasi na ngai oyo nyonso na ngai ekouta na yo
soko tiki nga lelo nani akosalisa ngai na bapasi na ngai mituna na ngai mpe na losambo na ngai nani akoyanola ngai soki yo te kolo na bolingo nzambe na ngai yokata mawa moyenge bene ya kolela lisungi na yo yango wana pembeni na yo nde bayeba bwakama bazwaka ta lisungi pembeni na yo nde bana bitike bazwaka ta mwa lisungi yo Yesu Yesu nakangi na mongongo ya mawa Yesu bakufela baboti baza kolela Yesu bana bitike baza kolela Yesu na kati ya korona toza kolela Yesu Yesu oh, Yahweh Yesu na ngai yo nde okoma nyonso na ngai. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, frère Glody Kumbo. Photocopie Babi à frère Guillaume Mizwa. Shalom. Shalom. Avant tout, vraiment, on a quand il y a émission il y a instant acoustique. Nabi na bomé ça non batobele kama bazar na posa ba eba Kombo. Nabi ke na non ça qui a déjà Glody Kumbo. Mais oyo batu bakoki ko retenir lelo pour na Glody Kumbo ezanini. Oyo batu bakoki ko retenir pour na Glody Kumbo aza mwana nzambe. Glody Kumbo aza serviteur ya nzambe. Glody Kumbo andeyo ya musala nzambe onga na kosenga bino bo retenir ezaka ke Glody Kumbo aza muto azosela nzambe na sincérité et puis as adorateur à Jésus, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puis azolanda toujours kaba trace ya Jésus-Christ. Amen. Mais na retenir karailo moko wana. Aosalela nzambe na ninga solo. Babi ba adorateur ba bongwa na ate. Yo pondi maelo kango. Ba yembi surtout ba bongwa na ate. Metinga ndima eloko wana te. Na ebi ke zana ba adorateur ba bongwa na. Et puis bazo sel nzambe na bosolo. Oui oui. Parmi chantre de l'Éternel oyo ba bongola monter ma frère Glody aza parmi. Oui oui, naza parmi. Amen, le cause a parmi vraiment Tobisbino déjà c'est notre frère Glody Kumbo. Moi na ndenge ya musique oyo papa mizo atikela kibiso. Oui. Te voilà, enfin. Pour na sala qui exprès na loyembo to bandi bayoka déjà quand même batambre ya papa na yo mais yebisa biso nana la kisa ki o musique nana format ki yo. Bon, na banda musique na église moko Cité de la Gloire. Je salue mon père spirituel le pasteur Eric Bilé. Amen. Est-ce qu'on a bandé la qui carrière musicale? A travaillé na pasteur na frère Bilé. Ye azaki pianiste ya maman Chabani. De par là na bandiko yemba et puis na ka okuta na frère Guillaume Mizwa pour dara déjà mutu mona lingaka mingi. Na ka okuta na yende vraiment yende encadrangaka Alexinga ko yemba na nzela na ye et puis na lika ndambu na ina na sala au moins 2 ans préparatoire jeu 1 la possibilité d'agir sous tende na ekolongwa na continuer formation kana makola frère Guillaume Mizwa. Siko tango ay la kisaki ko yemba boya kine Angola awato ezaika na niveau Congo. Non. Tozaki ne juste na Congo, to travailler na ye na Congo et puis ko sala kayo ya Angola na frère Mubiai nde atikala ki a continuer pe carrière na ndenga ki ko zonga to continuer sous marche ensemble na ndenga ki ko tika biso. Ndenga ki ko tika biso pe à son âme surtout na banzembo na to biti les love mo banzembo na beta ka partout toujours continuer ko ka banzembo na ye mais tozara na lo mombo etika biso na suspense poto big mali wana ezaki un peu brisque pour na bana nzambe nyonso mais to bi yo oza mwana oyo encadra ki quand même na
carrière musicale lelo susu otombolio ezali kombo na ye vraiment et ça biso esengo mais na iloko o etika biso suspense lelo tolingi toyeba bango po toyambi quand même na plateau na biso Oui. na because après quand même on répond à biso Vraiment à l'aise. poti lelo etika bana nzambe na suspense alors frère Glody, est-ce que notre frère Guilan Mizwa asimba ekisi po ekumba ekino na liwa Vraiment eza juste o bato babanda koloba omoni nzambe soki abengi yo soki makambo nzambe abengelaki yo ekoki peut-être nzambe ndenge abenga frère Guilain asuka na âge wana ya 33 ans akufi mais telema ezalaki akufi trop jeune interprétation ekoko ebele mais nga navandi na frère Guilain à chaque fois na banda kotuni ba question osala ndeni po yemba boye osala ndeni oyemba bato bazolela osala ndeni Alexandre ka kombo moko aza ndo Alexandre ka Yesu aza frère oyo soka bandi osambela 7h akosi s'appelle 17h 18h wow. Donc ayeba ki koluka nzambe donc tanga eko kufa ba interprétation ya kebele frère Gila simbiki si frère Gila salibu mais parcours ya vie o nga na vandi na ye par rapport à temps on a vandi na ye Alexandre ka Yesu Christu donc ba onyo so bato bakoki koloba simbaki si asala boye vraiment nazalaka d'accord na ngote par rapport que notikala komona ta signe mon côté ya mabe pas frère Guilhem Mizo babi akendaki Brésil akende ko simba biloko ya ba brésilien plus et puis ça ba retour nandinga koma ko imposer bato surtout maboko soka zoyemba komi ko imposer bato maboko apparemment izaki ba sort à mabe non frère Guilhem azala déjà pasteur avant et en musique donc aye na musique et puis abanda osambela pa prophète moko na ngaba na commune ngaba prophète Nathan OK ndesika au frère Guila azalaka pasteur kuna na église wana aye ko se retrouver na église à pasteur Alberto Mubiei OK de là se retrouver na église à pasteur Alberto Mubiei omoni ba circonstance sa vie et bombisaka bato pe ba identité musumu tazana ngo tanga ekokoma azaki frère abanda souffrir makasi donc vie alekisi eza vie ya esengote na si watu pe balanda ba émission na ye balanda belé au frère Guila souffrir na vie donc alekisa parcours à malamu te netanga yo ya pas pasteur Alberto Mubiei mutamemaka ye frère na biso Farmalo la boaka frère bien merci au Jujwa derrière ka komemaye et pas pasteur Alberto Mubiei des frères Guilhem Mizwa akomi ko travailler kuna ko yemba donc aboya ka tombe suko yana na kazaka qui pasteur peut-être encore va chance c'est ça parce que ça que pe na ba serviteur rebelle des frères Guilhem Mizwa ko yemba ki ka bandeka ko yemba voilà de na sima wana tanga eko yangola et une opportunité peut s'aimer les pépatés parce que les gens à partir à Congo abandé déjà côté au moins 5 à 7 fois na assistant à la prédication na ye et puis na ba église mususu pa bandé ko diriger comme hier diriger intercession moko et puis azalaka déjà na intercession moko bandaka na lomene na lomene na lemba pekaka et pas maman colonel abandaka intercession église za tilelo bato bazo sambela vraiment ndela ayeko yangola intercession wana etikali et frère Guilhem tanga ye ayeko évoluer ndesika ayaki penza ko salela ministère na ye pastoral ayaki pas pasteur Roger alikaki pena l'église ebele na ndenge ayaki ko kine pe Brésil ko bondela pona batu pona frère Guilhem ezelo ko moko kamsa batu mais par rapport que frère Guilhem azaki déjà pasteur abandé ko servir nzambe déjà na ministère pastoral vraiment batu nyonso tombe se betela bango makasi ba comprendre bien que frère Guilhem azaki déjà pasteur andosé la nzambe déjà na ministère moko pastoral mais sauf que ayebana ki mingi na koyemba déjà c'est ça alors quoi pasteur atom ça bandi déjà azaki pasteur déjà na ngaba na mwanza kuna mais tanga ya bimi pas pasteur pas papa le moloto ba ibaki ka frère atom mais il était déjà pasteur donc on a forme mais pour aussi ça moi entre parenthèses pour plus toza Glody Kumbo lelo pour notre frère Mizo akufa tikabiso mais cause aliwana ezaki nini cause aliwana ye ezaki juste abelaki na yebaka jour akufa tozala na un certain lundi mardi non tozala lundi to bengani pour faire toza na répétition pour t'en préparer sortie officielle album qui existe
frère Guilé lundi tokuta na super lemba musicien suka mona frère Guilé zaka frère Franco Moulaja tokuta na ye to solo le juste liboso food market to solo apesinga mbongo abisinga peut-être nga sona komi répétition état yo bandeni ko s'organiser oluki moi quelque chose balia to solo li esili akei ama ebisinga binanga nazo kapenza neti bien te nazo ka moto makasi ezobima nga na nzoto nde toyeko kabwana mardi wana tobengani te ayobenganga partir ya ba 20h 19h frère Gila benginga abisinga programme à lobby ya répétition kobosana te zala avant pour ozwa vraiment soin ya bandeko baroya wana pour faki tobeta na fiki eska obalela frère Gila mizwa lesika pe faki tobeta na fiki et kosalama que ba 1h frère Gila kufi akufa mercredi na 1h frère Gila kufi na yebara ngo pe kutute depuis batike batie bake na ye ba meki ko kete na morgue simbaka te ba yeko bimanga ba 11h on a que nous négocier pour photo beta pa maman Rose Lesi aki photo beta pa maman Rose Lesi na pembe l'église de résurrection na lemba wana pe donc tongi to beta fagi to beta na ki ko négocier to ndoso na frère moko gelo to solo la pauvre to beta na jeunesse na bango yeko sala ke ba yeko binganga pa pasteur Alberto Mubié singa ba pesinga information moko akeya na akufi na bisi akufi menga na zawa na zo négocier pona li singa telema mbangu kinde na yeko tant na zo déplacer na moni papel ba benginga no yaka pa pasteur Baraka Mugisha nde na yaka pa pasteur Baraka Mugisha na yeko kuta ba frère Patrice Mubiai na kuti mwa bato belé bazolela na poussa niti kuna na yo kuta pena ke frère Gila kufi donc na ndimaki te mais tant na mona on a zo ndima pe kaka te parce que tozaki ne lundi to sololi mardi pe to bengani ba 20h to sala pe projet jour en moi kufi zaki jour à répétition donc il est là qui nai donc ezaki ma trop dur pour na yo pas si penda makasi na ndinge pe to ke na ba enterrement makambo belé ndinge Samuel Obaka simbikisi bon ezaki maladie belaki donc merci beaucoup frère Glody to lobaka même na kilelo ya frère Glody Kumbo alors de jeunes en monde artistique ndongo za ko évoluer ko avancer comment ça se passe na Luanda pour na frère Glody Kumbo na lisungia molimo santo ça na so etambola oti déjà nini sur les marchés nazana album bientôt les oza disponible mais déjà disponible na YouTube à des pro gospel bientôt là et qu'on a ba plateforme nyo sur téléchargement je crois sur Ndamba Sungi d'ici fin année déjà le 25 novembre et qu'on a déjà disponible mais quelques clips ils a déjà disponible na à des pro gospel qui par Ozelate les carapé déjà dans ma chaîne Mususuya Congo Kozelate menga non c'est pas obetela biso na Kozelate to yokana kilelo ya frère Glody Kumbo avant to meka un peu koyoko suna batalon soso pour plus ces instant acoustique eza mingi koyemba batu ba découvrir quand même talent le quoi yo oza deuxième invité oyo inauguré pe quand même émission oyo to sepama oyembela biso nano ndembo ya Kozelate pour nous faire plaisir et pas ya batu nso ba olanda biso na émission oyo. Merci. D'accord. Ozanzambo bongwani te. Alléluia. Kopambola bana atitide na yo. Kosala bikamwa nde bisaleli na yo. Kolongola soni nde posa na yo. Yango kozela te. Sala sikoyo. Nalongwe mosala balobi otiki ngae. Babengani nga na libala balobi obwakanga kala. Libota na ngeza kolela bikisa maladi oyo. Yango kozela te. Sala sikoyo. Kozela te yo. Sala sikoyo. Nazobondela yo. Kozela te yo.
sala sikoyo nazobondela yo. Nakoma komituna soki libondeli nanga shamayo kakango. Bapesinga batoli nakotata loge balobi ozosala te. Mais nayebi qui se confie à l'homme, qu'il soit maudit. Nataleli oe lombe nanga kozela te. Sala sikoyo nazobondela yo. Kozela te. Sala sikoyo nazobondela yo. Nakoma soki natindi mwana bato balobaka pote ayo potindaka chamozali wapi yango. Soki nagogoli mwana bato balobaka pote ayo pogogolaka chamozali wapi yango. Soki nagangeli mwana bato balobaka pote ayo pogangelaka chamozali wapi yango. Tobanda na bango bangwansu batondisa bambesa nga kaka so areyo. Tobanda na bango bangwansu batondisa bambesa nga bambangu na korido. Soki okopambola pambola talelo yo nazobondela yo. Soki okosilisa COVID-19 silitata sikoyo nazobondela yo. Soki okofongola Didier Solution baporte fongola ngo lelo yo azobondela yo. Soki okomatisa emission matisa ngo tasikoyo tozobondela yo. Shamananga kozela te sala sikoyo nazobondela yo. Elombe nanga kozela te sala sikoyo nazobondela yo. Shamananga kozela te sala sikoyo nazobondela yo. Nayebi bandoki babangaka yo bayebi yo te oleki bango. Kutime na biso bayombe ebangaka yo shama bayebi yo nde oleki bango. Kindoki na biso baluba etosaka yo yaya bayebi yo nde oleki bango. Yango kozela te sala sikoyo nazobondela yo. Zamba hade pro kozela te sala sikoyo nazobondela yo. Zamba kaza sola kozela te sala sikoyo nazobondela yo. Merci beaucoup. Ah, vraiment, tous à béni. Frère Glody, nzembo ni ne mata ki pour que yemba nzembo ya kozela te ni inspira ki par rapport à nzembo. Ezala na maladie moko beta biso na Angola, fièvre jaune. Ouais. Donc nazala parmi bato bazala victime à maladie wana. Et salama que un jour nazo beta na église, ando beta piano nazo yemba. Ouais. Et fait ya maladie wana sali na kwei en pleine kilt. Parce que tant que na kwei donc église ekota ki na panique ba kati pe na kilt ba bimisinga libanda. Tant on a bimi maman moko azoloba na Portugal obi ezana mwana mope mobali balekine akoyeka na maladie ya kufi. Maladie ezobi kisate ezoboma penza. Ba meki ko sala mwana zumwa makasi. Nazolo babo pe sanga na benga papa na ngana ebisa eke ngape kalate na kufa po maladie o ezoboma bato. Isalami que ndamba yaki ko sala ngolu na zongi na église na yoki mwa bien na zongi na église muto beta piano za kite na zongi isusu na banda ko yemba nzembo
papa telema osala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimia pelo biko nanga tona bandi oyemba nzembo wana nde melodi ya kozela te matinga na bandi koanshenango na bandi koyemba nde lelo mpe komi mpe nzembo lelo. Mais depuis lors, tu oyemba nzembo ango et porta qui peut quand même miracle na vie non donc obela qui fait jaune. Oui. Et ça là que ma kwea li susu jour et landa na kwea na 1 heure. Kala kaka to na lopangu ba vision nyoso balali. Na kwei na 1 heure na libanda na porte na nganda kuna na ranga moko. Na bandika koyemba nzembo oyo. Na bandiko yemba nzembo oyo. Vraiment eza nzembo moko na lobaka. Nzamba apesanga ngo penza na temps très profond. Oui apesanga penza na temps parce que lelo na zana ndoi azana Suède kombo na Eglodi moi simo ko banda ko bota te asali 10 ans de mariage à bota raté donc ba circonstance a passé talaka ka mboka mupaya mobali akomi pe mais lelo simba mwana zaki chaque fois tant nzembo ebimi ayoka ngo kaka donc azoyo kango lelo bébé na yazana 8 mois si je ne me trompe pas na 8 mois donc asimi mwana na cause ta nzembo oyo ayoka ngo chaque fois lelo apesanga ndoi comme on peut glodi. Ah ben alors mon nzembo eza un peu trop profonde pour nangai mais combien de temps déjà bando bimisi nzembo esali banda na bimisi nzembo tozokende déjà na 2 ans 2 ans déjà eza na kati album nini eza na kati album peka kozela ka kozela te ok inspiration na ngotango buchi we macho na nzembo tio beti peka album kombo kozela te. Ok, d'accord, merci. Alors, par rapport à inspiration, non, tango, tu as déjà où tu pas à Guillaume Mizwa, et hormis Guillaume Mizwa, à cause de la peut-être papa na yo, mais à cause de la source d'inspiration na yo. Mais pour aller là, quand tu as un peu na plateau na biso, tu as déjà frère Glody, inspiration non plus tango ta la kaba grand ba imbaka, ils aura plus nani. Mais c'est inspirant ma casse na pasteur Atom, moment, pasteur Henri Papa. Ok. Frère Guillaume Mizwa, donc inspirant à Makasi, frère pasteur Akufa, pasteur paix à son âme, pasteur Aimba nakosala nini pona nzoto ngai sini kosala komboni en tout cas mon ambande ko ebate. Oui, là ça se comprend. Voilà. Voilà. Mais mungongo na kozika mwa muke wana apparemment quand ils ont Henri Papa. Pozo imba na mwa mungongo mo zika oye bien. Kasi yango na lobi na s'inspirer et pas batwana nyonso na ka frère Henri Papa yoka ke soko yoka frère Guilherme mo na ka Henri Papa. C'est ça. Soko zo yoka parce que voix oyo na ba voix oyo to aimer voix bima li bosu na fo pasteur Henri la rabimi oyo ki frère Guilherme pasteur Atom Saye do ki pe bande ko musuba ye ba frère Michel donc batu musuba ye même pas ya voix bandela pe na pas frère Henri Papa. En place c'est s'inspirer qui mingi. Mais il s'est biso na album no oyo ni na malamo bongi seliba na nzambe ba ozelango de partout kozela te. Vraiment nangi na bisa bana nzambe album oyo. Les albums où Oumeli déjà, ça fait au moins en 2015. En 2015. Donc, il y a des salariés qui ont été singa loketo yesu ko la bakoka miso ba aveugle. Ah ben. Loko na ngina bisa bana nzambe pour consommer album oyo. Vraiment ko za la décité. Et cet album oyo naza déjà na ba témoignage ba tebele. Naza na muta bongola motema. Po yo kanzembo moko na yemba atana libako ya pambebele bazonga mabele. Ça na ba témoignage au moins déjà il y a 2 chansons et ça la promotion donc ba témoignage les ana batu soutenir on a commis na Congo ba tebele ba soutenir nga la tabilo na ba TV et ça bato yo baza ba vivre banzembo wana na ba bango donc oyo nzamba lekela kina kanala bango na nzela nzembo wana abongoli motema na nzela nzembo wana azui solution na problème moko azala kinango donc on a lancé papel na bato bazolanda biso vraiment bolanda album oyo kozela te okozala de cité quelle que soit circonstance nyoso kokokutana ngo na vie zwa banzembo tia banda koyoka
nzambe oyo abenganga et puis nzambe oyo akotisanga na kati ya mosala oyo akotika yo te akodecevoir yo te akopesa solution. Amen. Mais ils ont combien de titres pour la moni apparemment au bois quand moko mais ayez bani paye durée déterminée quand est-ce que si la quand est-ce que nous ce que za lokwa bilei ese lamba mi po ba nzambe balia. Donc album ko zelate za na 10 titres. Donc to la saki no 4 mois 3 des ana moko du GB ta déjà to sali remix ze momo na imba yesu makola bakoka biso ba aveugle et ezalaka nango déjà tout ça là ka remix na nzembo moko to to lancer makambo sala ko comme ça yawe na singi na mona yo ils appellent interprétation donc au moins déjà 4 et déjà ils a déjà les bandas 6 cinétically na nzembo moko pe na zoyemba mikolo mingi na ba émission ouais je crois que vous comme pe yango ko za clôture na biso surtout. Donc album cause la thèse na 10 titres 10 titres mais déjà bientôt là na vie et vous avez déjà na ba plateforme nyonso oyembi ka yo moko to bakisi pe kama bande kono baza na ngola ba mekotia moi épice wana na kati poka esa bana nzambola ndangaka na yemba na bande ko mususu na yemba na bande ko mususu participation eza ya frère Maravilia Merveille Ephraim okay. apesi pe mbota za na Allemagne participation eza ya yo na 2 chansons na singaluketo na nzembo to yemba Yesu lobi kwa babeli na nzembo moko na zolo kelongi na yo participation eza ka ya ye vraiment la frère oyo to bandi musala ensemble et puis a soutenir nga makasi et puis la frère oyo nzambe pena tsaka ye na nzela na nga to tambola na ye et puis nzambe yaki komema examen minute na Allemagne c'est mbote na mama Bobette autoka la kalati vraiment donc la participation na ye participation mutumsu ezate na yoki kana nzambe na tambola amen mais quand même na mona bino moi trop na frère Ndita okanisa kite quand même peu ko abaxelo moi épice na kati ko bakisa eza problème te moi yango na lobi na yokana nzambe na tambola na nzambe aza pena ndeko na nga donc ye pena ndeko na nga donc ndeko na nga ya ba lipasa na nga ya bangambu kuna donc uti kuna to bandi pena musique moi to kota na kiamite na biso to kota pena ba 15 16 ans donc bo umeli penza donc yango wana za pena ndeko mais nzambe ndinga memaki biso to travailler nano je crois na deuxième album ndinga nzambe o memela biso ba participation bandeko monsieur Koza. Merci beaucoup frère Glody. Mais nalingi opesa quand même numéro et pas ba o nyonso ba ozana posa ko soutenir mosala oyo akoze la te potobi eza 10 titres c'est beaucoup alors et ko senga ma ba aide ba pouya partout mais o meki ko pesa la buso numéro pona ba o ba otala émission oyo ba iba quand même ko contacter yo. Vraiment bato nyonso balingi bazwa frère Glody Kumbu. D'abord au côté na Facebook au komi Glody Raphaël Kumbu adorateur voilà aux on a Facebook donc comme il nga yo so ngaso comme il nga na répondre na ngai donc na WhatsApp ngozwanga tongo benga ngai obenga na plus 244 938 197 433 plus 244 938 197 433 wana soko benginga okozwanga soko lingozwa moi ba extrait album ma frère Glody Kumbu déjà quelques chansons eza disponibles ozongo betika ka AD Pro Gospel ozongo na site ya na nini ya YouTube a producteur nanga ozongo wana mais soko lingozwa ba extrait ya ba concert biloka ndambu mon frère Glody alika qui a embi quelque part donc ozongo na Glody Kumbu adorateur Glody Kumbu officiel wana YouTube nanga okay. Merci beaucoup frère Glody na buke to yaki mamingi mingi mpona oyemba kande na bandaki mais ko ezaki occasion mpona biso to yambio na plateau na biso to kokai kotiko bongo te son ke ba suspense wana o etungisaka mukeba na nzambe ezala confirmer maintenant ko sepela avant to tikala ko tikayo sala ba njimbo no asuka to pesa da ba shalom pa ya ba nzambe no so ba olanda biso. Ouais, on a fait Simbo d'abord, on a famille Kumbu Mobimba. Voilà.
Azolandanga, Beni Kumbu, Jonathan Kumbu, Cléo Kumbu. Donc, on a si Binombote, Lili Tikumbu, Titi Kumbu. Donc, on a si Pembote na papa nanga. Donc, on a si Sumbote na papa nanga Molimo, le pasteur Eric Ibile. On a si Mbote na mentor nanga, le pasteur Alberto Mobiei. On a si Mbote pe na pasteur Octavia Lorenzo Lyon. On a bananyo sa Morija. On a si Mbote na famille Mwela Mobimba, Deborah Mwela, Lydia Mwela, Carmel Mwela, na maman prophétesse Mélanie Kangam, maman prophétesse Grâce. Donc on a pu si bino son beauté et puis on a pu si beauté na frère nanga héritier vraiment alinganga mingi donc partout azalanga on a pu si beauté na frère nanga zola nanga frère qui solution donc on a ben grand frère nanga propre bien sûr à toi disanga mingi vraiment grand frère penza l'ambiance. Donc on a pu si souvent na nzambe nyonso bazona na biso surtout na koko bossa na te muto mo kaza très important pour nanga producteur nanga AD Pro Gospel AD Pro donc bambota mingi yangoyo donc kalate to monana vraiment kalate dans ogene kutupa na ito kuta na poto so la pour na projet toujours album vraiment bambote mingi na pesi sumbote na mes autres za papa Zola voilà donc papa moko donc anga so moni na Facebook ko mona komini donc papa moko motema boss amikiti ça voilà très humble papa Zola bambote nangoyo na pesi sumbote na ingénieur papi mtazola na biso azo sala son non papi kazika yi ça malamu quoi donc on a remercié au je vous en prie vraiment merci beaucoup akobo sana mutu mote passa nanga nzita ngala ngala so ouais nzita na pesi bambote mingi aya na pesi mbote susu na famille Luzai Sumubima famille kota mama nanga vraiment ici na koleli ouais on va yebi frère Gludi na difficulté tant on li pays à la moi lix ngube za la moi so li ngubo mo bena li pana ngubo ngo bilongo donc yo mesa ado poza ina lokola tata na ogile miza donc nzambe asali bisongo lupe tozoke ni malembe et puis azomi mabiso esika wa mabiso vraiment nangina bossa na bato moko mibale baza trop cher pour nanga na ko bossa na bango te papa Tosca BCBC donc na maman nene couple wana ba soutenir nga mingi ancien Martin vraiment baza bato bazo soutenir pe œuvre oyo vraiment na pesi mbote vraiment na pasteur Victor na Congo donc bato opesa bambote bazebe donc so David banana liste na bike na deuxième émission ezanda kuna bino instant acoustique eza pour na bino mabayembi voilà vraiment bambote mingi ngoyo donc bita ngo na mama. Merci beaucoup, frère Glody. Alors, pour désannoncer ma émission, pour l'adorateur du Seigneur, l'adorateur de Jésus-Christ, merci à pasteur Jérémy Luzolo, mon papa, que j'aime bien. Salam alam, vraiment, gros bisous à toi, mon papa. Merci, à grand frère propre, grand frère ya Beauté Makassi, le pétrolier, Dadi Lusadis, mon grand frère, serpent de rail, autrement appelé, quoi. Merci, Nabo Sanité, quand même, copé, ça y a maître Bahati Valdo, Maréchal, merci pour notre soutien à Bino depuis Canada, merci. Et puis à Tonti Caro, Betoko, la grande dame, la parisienne, merci. Merci na Apouya Rit, la Moabite depuis Canada, mère de 3 pièces. Merci à Antonika Lubaki, vraiment merci pour notre soutien à yo, la fille tendancieuse Nakati à Paris. Je vous aime tellement. Dadine Bapoma, là je vois Moïse, je lis. Je vous aime ma belle, toute la famille Bapoma Nalinga Bino Mingue, et toute ma famille surtout Miezi, Davis, Nalinga Bino Mingue. Je vous porte vraiment à cœur. Pour Nakoso Kisa, Natiki Binona, notre frère Glody Kumbu, a Sanabino Bolamu. Pour Nalelo, je vous aime tant. Natiki Bino. David Alobi, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Plus loin, il a dit encore, ta rouleuse et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table face à face à Banguna Nanga, mais tu vois l'huile de ma tête. Ma coupe déborde. Kolo yozali, kimia ya motema, epai na yo.
nazwaka makasi kolo ozali esengo ya motema nanga epai na yo nde nazwaka makasi otambusaka ngai butu likonzi na moto moi lipata na nkembo kino ngai nakokoma otambusaka ngai butu likonzi na moto moi lipata na nkembo kino ngai nakokoma yawe o ata molili eye yesu oza pola bomoi na ngai oza elo mutu oyo akuva bavida bomoi na ngai mungu uko salama ya roho yangu baba mbele yako jomi napata nguvu unanitembesha usiku njiwa ya moto siku ya utukufu mpaka nifike mungu uko salama ya roho yangu baba mbele yako jomi napata nguvu unanitembesha usiku njiwa ya moto siku ya utukufu mpaka nifike ata na bampiaka na ngai nakozanga na ngai epai na yo nazwaka makasi ata minganga baksili mayele balobi maladi yango ekome incurable epai na yo nde nazwaka makasi mungu uko salama ya roho yangu baba mbele yako jo minapata nguvu unanitembesha usiku njiwa ya moto siku ya utukufu mpaka nifike kolo yozali kimia ya motema epai na yo nazwaka makasi otambusaka nga butu likonzi na moto moi lipata na nkembo kino ngai nakokoma yawe o quelle que soit circonstance à vie eza na mutu moko akoleka na nzela na yo mpo achange nyonso komona eza yesu masiya aza mutu kaka moko akoki ocouvrir vide ya bomoi na yo. Voilà pourquoi ici que ozami quelle que soit la circonstance soko yamba ete ndima ko accepter na vie na yo lokola mokonzi pe mobikisi po azala na centre ya vie na yo po azala maître ya vie na yo po azala mokonzi azokamba vie na yo esika ozwami tika nzamba lola oyo abenganga pe alekisi biso na émission akutana na yo na kombo na Yesu Kristo. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh. Mungu uko salama ya roho yangu Baba, mbele yako jomi napata nguvu, nanitembesha usiku njiwa ya moto, siku ya utukufu mpaka nifike adepo. Mungu uko salama yawe yangu Baba, mbele yako jomi napata nguvu, unanitembesha usiku njiwa ya moto, siku ya utukufu mpaka nifike yawe. Merci.